mabe pour na dina na akofinga dina na ndenge nini dina na leki famille ya Miss Lolo mobimba bilamba maputa na ya eza problème te tango yo tshaka ekate ezaka na omar moka tshaki eka ok okaye tatali pasaka AVC avant kufa ozomona yo kanti osoke de mètre parce que eza lifinga na yo egala mafinga epa de mer bosesema sekite na mitema ya bino ebino bovandi boye mpe ezaza loka nani oyo po eza fali pupa bozala na bino me bokoka ozongisa misiki na poto te Voilà, bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur votre émission, notre émission qui est présentée par votre humble présentatrice Changé Siana. Moi, Nasuka Yabasoni Songi, on m'a dit IGF. Voilà mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis là encore pour vous sur mon plateau. Bien Kazanga, moi Nasuka Ya. Famille Libo Tande Kana Lobara, moi Nasuka, puis moi Nasuka Ezala Ravoma, waouh, Boroyoka, Bou, Wap. Et Sika Oyo Bozali, là je tiens à remercier, je dis un grand merci à Evelyne Richesse Pounani, maman sociale. Bah, merci Nayo, en tout cas, vie blesse mon cas, balobi chauffeur moko ya patron nakati ya États-Unis, nakati ya France, voilà, nakati ya France. Blaise Moka, bientôt là, le bilan ngata bien kazanga te cité du fleuve vraiment tozo ya wana donc ekoma ndaku na biso. Merci beaucoup à Serge Vita, les bijoutiers. Balobi, on a vieux, il y a Sir à Kati, mon vieux, il y a 23h59 avant ton wetan dans Nazalara. Bon, déjà, na Serge Vita, les bijoutiers. Voilà, Béni Sangala, en tout cas, bah, salam nao, yango, wana, tout dans la base, pour ça, la format qui toko, makasi. Merci beaucoup, Nabino Obolingarabi, biso pepe Nabino, tellement makasi. Merci beaucoup, na. Base à Londres, il y a Katina, maman chérie, à moi si, maman Claudine Bokatola, maman José Loussadissou, en tout cas, vous allez avoir tellement ébélé, sans oublier maman bébé mémé, ya famille, Libota, salam na bio, wana koto na Kinshasa, na boîte miso, en tout cas, na tali, na monibongo, maman Gina, Mabiala, Ika Mameli, na princesse Davina, Elena David, Bambote na bino, wana ébélé, mon papa, héros d'Alombre, Dipine, et tout est côté à ma charge, wana. Bato bazaki bongo na assistance moni bongo dipine et tout écoute à ma charge ma grande sœur moni Pams Matondo en tout cas ya yo yango wana de ma en tout cas balobi la taille ne fait pas l'ombre salunet. Ma bon rétablissement na Enoch Luzolo au Azalara des fois na belle la Enoch Luzolo papa na Victoria moi na star Aza star voilà Aza bongo malade en tout cas nzambe a guérir yo mbangu parce que tozana na posa na yo émission na biso déjà et bandi bozo ba canapé bo fanda na ma chaise fixe bo fanda na ma sebi na bolinga ko fanda vraiment na sepi bozala donc bozala bolande émission na pete bo fanda vraiment parce que émission na biso et bandi bien kazanga bonjour. Bomanga ndeta osala emission bandi ebi Richesse Tunani ozomona biaka bonjour Sacha bonjour Dipinazali voilà merci beaucoup na mon poutine de l'écriture voilà maman mon retard et gauche international la reine mère maman mon voilà voilà obligé ma ligne nationale makasi to bande na ona. Merci beaucoup na mon copain na cadre poutine de l'écriture maman mon vieille international la reine mère respect vous mettez la place aux alliés voilà parce que vous méritez au maman vous là merci beaucoup na mon coton molé sans merci à peut-être laisse maman la Leslie merci à toi Niki Lessa
mifile sa motema ya papi merci à toi Irène Kialuta motema Richard Kialuta 001 États-Unis et merci à Jocelyne Kialuta maman française Karine Sanga maman française et merci à Patricia Branco Patricia Branco Bibiche Moussamba et pour décoration boni Sanga maman Nicole Loboko voilà merci beaucoup à vos propres Place Mokabi Place Mokabi na kati ya François na babi mère chauffeur ou asoma lupango congélateur na kati ya TV na kati ya congélateur en tout cas nulle part ailleurs et ça ma Place Mokabi babi plus petit bato ya vie dans nous qui n'y a là vraiment merci à toi Evelyne Bichesse maman sociale bola mutelme l'équipe mingi de fois kata bambula babaku ba 50 bazonga des ordres bapesa yo Evelyne parce que vous méritez en désordre Evelyne nzamba bana kopakiselo ba age moko boye donc okoma soki bato bakomaka na ba 300 ans ezaka pe wana ezala na bible Okay. En tout cas, aux hommes méritants, bolamu eleki famille tunani mobimba na bapambola bino. Merci beaucoup na Dipine et voilà, merci beaucoup na petit du fond na Mignon Noble. Merci na Laurent Soleil Patricia Ngoma vraiment yo wana Chacha Matondo et Chacha mona suka ba question ya yo. Comme singa Pams Matondo dans ya no Voilà, merci beaucoup dans cette occasion. Je tiens à remercier Maman Julie, Maman Mokonje, Sika Otozali, le Bimoutou a fait une place Otozala à l'aise. Moi, ça Mokonje, ça Mokonje, respect et belé. Maman Julie, t'aimes que la tikito koboye, car à Awani, par ailleurs, et pas Maman Julie. Donc, Yolora, Rawana, Sozala, numéro et Pipine, numéro ya Bianca Zanga, numéro ya Pams Matondo, numéro ya Ngai, numéro pour la souka basoni, en trois Sozala, ngo, au Bengi Kaka. Toyana oti awa et pas maman Julie. Merci beaucoup à mon habilleur chérie pour la discours pas vraiment balobi tant on a là taka pas maman Julie na ke na rappelle pas pour la donc na habilleur na habillé Serge vite les bijoutiers oyo kinenge ya bien kazole. Voilà, merci beaucoup émission na biso déjà ebandi de kaka to bandi ko lobi dans ata bien kazanga te ma question nanga en tout cas ma réponse que ça la bon ya bien kazanga film na biso awa Pasteur Didier et ce qui est déjà en Asuka je crois qu'il est déjà filmé Pasteur Didier est aussi là toko là ta film même sous o ezali il bien kokada. Voilà, film la biso et aussi là déjà awa je crois que aussi là lelo Pasteur Didier et aussi là lelo tezo banda film même sous o ko banda eza bongo second choix o zo banda na kati ya Belvi TV. Pasteur Didier et aussi là au Pasteur Didier en tout cas ceux qui va passer au belé basa na comportement ya papa na biso Serge Gino en tout cas félicitations à banda bravo na pasteur modèle wana oko ba tambola na sincérité oyo bazwaka basi azwa mwasi lokola ndeko na ye belle vie du ciel na ba comportement ya belle vie belle tourne est-ce que na age Isabelle voilà ane mutu asengaka mutu soki ya Jean Baptiste en tout cas ba comportement ya ba belle vie bongo obike bato balinga kotraite belle vie hypocrite o belle vie botourne te est-ce que bazwa temps ya kotala non bravo belle vie bravo batala Pasteur Didier place na comprendre grandeur ya belle vie na film voilà aekarna ngo lokola baso bakenda kotente bapasteur na babureau parce que mission belle vie eyaki mpo atala si réellement Pasteur Didier aza pasteur ya solo pasteur pa yebisi ya bina kopesa atie to oyo na bureau na nga boye ta manzaka na yo ta biloko matoyo lati azotalisa ye elelo tomoni jini mwana lemba amekaki neti kosakana ndeko na biso agnon amonaki aza mwasi moko boye lokola simba tika omakaka mama na biso mpo toa nango toyo opesa biso mwa quelque chose elelo nakomi mama pasteur mange na bi nalingi distraction te okokota mvutima ya libala mwana en tout cas merci na bolole en tout cas merci na bato tout oyo bajoue na filme wana vraiment nzambe alola apesa bino makasi abomaka bino
toujours bozalaka présente na bela malade ezalaka mosika na bino baaccident ezalaka mosika na bino na baprotégaka toujours biro mobimba bela wana vraiment et merci toyambi filme na biso ya sika biso tolobaka te biso bainventa modelo voilà filme biso ya sika yango wana affiche eza titre second choix donc choix ya suka seconde te lokwa ya montre second choix biso epa na biso bato mayele baza bamalika te so bazoloba ndako ya belve eza musée lokola ba malika biso bazoba baza te très bien rapidité makasi bato basala yango baanalyse oboyi mambaka moko bedobi ya te ezonga na félicitation ma petite malika luka chacha atangi alakiso apesa o définition ya musée soit opesa numéro ya Evelyn Duchesse obenga ye apesa signification ya musée qu'est-ce qui signifie musée national olakiso musée soki engi eloba nini ofini no ndako ya Belleville te beaucoup plus de adore ndako ya Belleville ya Belleville soki omonaki okitisaki ndako ya Belleville tu te trompes leuti koyoka yo awa okosila makambo ya malika mania asali susu non mania onamonaki pardon na kati yo te na émission kaka wana oyo namonaki te atraité bacommunicateur ya Belleville baza autilisaki te baza baleshek voilà nalandaki émission wana atraitaki bacommunicateur ya Belleville toza baleshek et puis naye koyoka susu ya mamanise lisusu atoleka mokamania mwana ofinga biso baleshek est-ce que mitalaka yo moko mania neti mofinga leshek tela na kabela milaye pwakama mania mwana zwaka mwana babiloko oyo olataka eza loka babiloko bato bataka na bahiver na momo ngai akolata yango te mani nati jean nati chemise na ngai ya jean moni ekota dese kano mana yo koya boye te na tv ozomona motuka manya kofanda boye aloba bata famille libota baza baleshek manya azwa place eshek ya liboso vraiment na bajournaliste na ekiri ndika nde bazalaka eshek ya liboso zozwazwaka te na limania ozomona eshek mwa numero 0000 azwa te eza mania mwana dasa bwaka perike ya milai na motu na ye nanu te mwana aza na bato bakotamania omoi babiloko olataka na bosani bakoma banini bamukasin kutu te ezaka banini batrombonza wana po olataka mwana aza na kolata ngo te yo oyo mona olataka bien po mona kozala salite imagine to mokolo ozalaka na matanga sege minyo mani obimona fulu ndongo ozalayoza fulu zwaka video wana kande mona obima salite omona bafi ya famille botoni babwaka omona samida ambo omona pamela lewuti ape matanga ya edu pesa bokima te oyebana kuna tieki vraiment malika asali mission alobi ndako ya Belleville eza lokwa musée national je ne sais pas si mania azwa temps na ye mpe oleka na bande de l'école là vraiment je ne sais pas nayebi te mania ayebi signification ya musée elingi koloba nini bato bapozaki yo question to il fallait basala ata coupe basouffle yo musée elingi koloba nini mania ntango tozalaka na matanga papa kwedi na butu bovandaka wana aspect ya musée national omona yango ezalaka salite ofinga ndako ya Belleville musée nzoka na kati ya musée wana tomonaka baœuvre d'art eza na kati ya musée moto azouta états-unis aye kofuta 1500 ekoti na gouvernement so mpo atala musée asala biloko ye na kati ya musée bafutaka ndako ya Belleville fo kota
faut futa mbongo poko ta ndako ya Belleville otala biloko nini na kati ya ndako ya Belleville mais soki omonaki ke nalobi ke ndako ya Belleville eza musée eza une site non mania tu n'as jamais été cité la maison de Belleville tandis que ozwaki ndako ya Belleville otiaki wana gloire moko sans le savoir très bien donc mania vraiment bacours d'histoire ekoma ma sœur mania eloluka cours d'histoire okota esala bien mais lelo oyo tokende nango molomolo lelo oyo tokomi komona guerre ezalaki makambo ya bandako baye balakisi bandako awa batie bwende utie komema na likambo oyo uti koloba ke omanya uti kokalifie ndako ya madame Belleville kandi eza lokola musée balongwe na makambo ya ndako mais on dirait bacommunicateur ya sila balinga komona mutu akumisa mutu mosusu te surtout se batali bano baza na bagénération na bango lokola badavina lelo oyo tomoni madame Dina na la douce alobaki mpe mabe te balobaka c'est par la bonheur sticker que la bouche part tomoni ndenge madame Dina na autaki kolobaki lelo na ndimi ke oyo balobaka oza vraiment millionnaire ya solo mais epesi panique je ne sais pas par rapport à ça tomoni Miss Lolo ese Mida naza kuna video moko awa Mida alobi ke ayebi esika mwana ya Dina na azalaka na mbudi mais akoloba adresse te akopesa mpe ese atraite Dina na bafaçon moko boye ti aye kokota ntina baintimité ya famille ya Dina na kotisi na liloko ya badina na kati par rapport à ça omoni ngai elomona oloba d'abord tosalaka semblant te omoni personnalité ya motu eza personnalité ya motu Dina na aza mboka te ozomona abotami vraimen na matadi me na matadi Mida bima miss na Dina na aza miss ozomona Kinshasa presque na baprovince tout Dina soki abima miss Kinshasa parce que baprovince na biso tout oyo ya Kinshasa so Dina na abima miss ya Kinshasa ya RDC na biso omona niveau de ya Dina na world Dina na balobi Dina na abima na Omar Kabongo omona Dina na world o Dina na abima na président Caleb Toukebana world o Dina na abima na bakonzi ya mboka world siko soki tozongi na ngambo ya sisi ndinga ya sisi abima na banani intéressant yaya ntango yo ozoluka ofinga ma eza lokola na otangisa bato ozwa bakai na babiki bosimba on recommence Dina na azalaki miss de Kinshasa 2008 world Dina na ye Kinshasa asali théâtre abimi na Caleb Toukebana world Dina na abimi na Omar Kabongo world Dina na abimi na bakonzi ya mboka world siko boyebisa biso via ya sisi abima na banani bozwa biki po banokoma bato ya sisi bozwa babiki tala na sirika te bosimba bakai na biki natangela bino bato ya sisi amema on y va voilà BBC sidiki nani yokanga lemela ndenge nakolela blandi voilà enani aliaki biloko ya bato kindobika dadi wapi bia tobotana yebana vraimen ndenge naningaki esi tomeli mayoka po avoka ezala na kati wana 5 niveau
oyebi chance bapapa na biso wana mikolo misusu bakenda na bango avant bapapa franco osoki totali papa wana mpe na papa franco basala mpe mwa badio lelo babele ya yanga na mewa ozomona yesu ko abanga papa wana te azwa siko bino baese depandama boye kolobaka dina na bima na Omar Kabongo world dina na bravo asali parcours na génération na ye atouche bapapa te loka bapapa zanga bapapa baboti biso parce que baza bagénération na bapapa wana ozomona yusko bobanga bapapa baninga te boleka tout autour ya batata bato bino na bekumani ozomona siko okoya na tv ofinga dina na aza ndumba boye na boye basakane ba Omar Kabongo Omar Kabongo asakana na dina na te mwasi lokola dina na koosakana na ye me bino nde basakana na bino po ya matuza kitisa yo kaleson ebebi awa mida atala tala mida roi David ka moko ya wera frenge yo ya mayaka ya singa tala niveau ça yo namonaki na émission mosa alobi ke aopesa bana bakomo badavimi yango nde avance ozomona tala niveau place baolinga batya dina na etala bango moko baparcours ya bafile bango place baleka bavrai basende eza banani génération na bango bavrai basende eza bango na bakondi na bango na mamu nationali na bango bavrai basende nde bango oseki makasi bopoani eki komona mamu nationali na bango yango esekisinga makasi ozomona parce que baolinga bakita mutu mo bapa alobi kaka ke Davina aleka niveau ya bamillion akoma milliardaire mais oui Davina aza camarade ya Bill Gates Davina aza world Davina aza na bakompagnie combien na zandu mobala Davina ya Kinshasa na biso na baimpo na biso akotaka combien mais miss lolo na émission na ye alobi ke Davina tika lokuta compagnie nini oyo ye ayebi ka bakompagnie ya leta nini baza ma 700 employés ye aza na nini oyo akoengage 700 employés wana mais soki déjà naza na 25 maisons soki naza na 25 maisons et puis nakomi na entreprise ya mai na mai parce que mutu na mutu aza na tâche na ya kosala ozomona toza na bato oyo na badepartement na bango ezosenga baza uniquement oyo bazwaka mai bazosokola mai bato batiaka kisi na mai ya bakozala ya ba 20-30 ba 50 pe ozomona soki toye na bato bazwaka bamai baotia na milangi toye na bato place oyo babouchon elekanaka fo batia bouchon toye na bato batiaka bambalage ya bashache wana etikete ya bashache wana merci chacha toye na bato batiaka etikete ya mai ya se nde tomonaka amérike eza na chacha likolo eza na chache mpe ya se sikoyo toye na bato mpe bazwaka lisusu nini babouchon bakala babouchon wana bato batala foza zoba lokola misu lolo mutu asalaki mbanda na mwana na ye oza na réflexion nini mama baza na baproblème oyebi kaka kende fona botola mobala mwana yango mpe nani recever siko oza koluka ofinga Davina apwa mutu oyo asala parcours ne ya kitoko misu lolo afingi dia ye alobi mabe mpona dina na akofinga dina na ndenge nini dina na leki famille ya misu lolo mobimba dina na uta matadi oui dina na za ndumba to accepter dina na za mwana ndako tia ekaza te tanga banda jouer na bilamba maputa na ya eza problème te tango yo tshaka eka te ezaka na Omar moko atshaki eka ezaka na Caleb moko atshaka eka tango bino bomoni ajouer na bilamba maputa ozomona ezaka mpe na bakonzi moko bagouverneur batshaka eka bino koleka nzela kinga tata urusi bozwa me bosala sambla te
Laisse-moi parler, Yaya. Ah, vas-y, ma grande sœur, vas-y. Bon, le cas de Kinakata, t'as aussi besoin de. Mais ce qu'on dit là, on a outil mboka. Aïe Kinshasa, aïe qu'on loue ça à théâtre. Et pas président Caleb. Attends, moi, le président. A quitté le Macabo. A pas continué à gouverner. Bravo, bravo. Du coup, on va pas sommer sur la panne. Pendant on va t'aider Kinshasa. Pour la nuit, il y a un coup de nana qui est pototé. Parce que nous n'avons pas la Kinshasa. Il y a un coup qui est Belgique. A même manière que la Belgique. Du coup, on a eu copine na Sarah Masiala. Abi notre kemi ensemble. Yo pe lelo, zela poto komi si mandako. Nous avons beaucoup pété ma bogoté. En tout cas, félicitations à Nina qui nous demande mes foutures. Si vous yaya o à l'écart la parcours à tobola ba ina. A kima tout la moussa la matata la tongo. Anani. On va chez les parents à 56 ans, mais tout à yaya la tradition d'appuyer au fouté. Osomona bikono ngo bokofanda bo no combattre mutu lokola dinana mutu ake poto libosa mama na bino kinduma na vraiment foutie kitoko asalima kinduma ne bien so inga na lokola bino na yoka so na osilama babilo musu na koya te mais nini isusu kuna na tendresse libinga tofandisi na biso ka kimia boye tobosana na biso ye aye ye aza mutu oyo aza mokuya bato bakoki kolanda mwana mwasi wana te mpo aza liboma mwana mwasi azolobaka ngai ya géri awa baplace yango mape tolakisa te parce que bato batala biso baza baparent baza baresponsable géri commetteur so afutelanga ndako ya 2 chambres double douche cuisine ya monene oyo bakopesa te polema tema aza na place olala te bakopesa pe cuisine akomisango chambre alalaka ozoya kofinga moto azovanda na limete 7e mairie moto azovanda na yolo te place oyo makelele ya bandundu olani hotel ya 7500 makelele ya 12500 ozomona bafle kuna mpe ezobeta 24500 ozomona siko géri oyo moto azolala chapelle de vainqueur. Alléluia, alléluia, alléluia. Yo tendresse mo oleka nzela wana ezate bo monta chapelle de vainqueur ekebeta yo. Yo faut souka kaka tapela. Awa. Ozo comprendre? Moi ça bongo aza muta réflexion te. Tala niveau ozo traiter maman wa demeure à quoi malade ndeke. Mais yo te maman non quoi malade ndeke. Ozo lingo o mona demeure nyangi niveau demeure nyangi yo zate yo mwa so yo olobi demeure nyangi akotaka bana mike na ndako champion ya bana mike eza nani eza yo ozosala le compteur ozofinga mutu le compteur de toi okay. Po yo moko oza nzambe ya bana mike bino moko banda na ya sisi bekumani boza na carrière ba Sainte Thérèse boza na tineli ya bana mike siko bozoluka bolati yango casquette epa demeure nyangi mutu avandaka na ndako nazala ye moko bolobi demeure oui to accepter demeure nyangi akotaka bana mike tandasi bongo yo oyo ozaka nyana bana génération moko ebebi awa ozomona okotebe ntango ozoluka ofinga mama ya demeure akweyaka mayede ya ndeke tata na yo moko azaka boye na ngai nashokaka so yokanisi ke lokwa yo nde moto oyebi oyebi te boyo mpe tata nazalaka boye wasunini wana wasunini ozomona okaye tata ne pasaka avc avant kufa ozomona yo kanti oshoke demer te parce que eza lifinga na yo egala mafinga epa demer mpona miniti oyo mutu lokwa asaka tola kokalcule tendresse te oyo saka tola aza tendresse aza te très bien ozomona oyo saka tola asalaka tendresse ya kokufa okoka asala yango te tendresse akendaka braza na nzela maluku ifakende nzela maluku akatieli braza 5000 ozomona mais saka tola amata direct aéroport de Ndidi aéroport plutôt à Mati
akei égalité ikeleve yaya ozomona moso tovandi maboye tokalikilango tovandi maboye totali boye osanti ke niveau ya saratola na vie ya tendance ekokota ata 1000 fois moso yakoloba saratola ata na pama motu soki bato batali bino yo na saratola na aza pama motu c'est tendresse olingo ofinga moto akendaka poto na nini oyo na ave ya first class world saratola aza na parking tandis obongisa suki olata elobi tala mamelo ndenge elali oyi nango mpe na tv suki olati saratola po olata ngo te bilamba olataki wana saratola po olata te alata mabe mayo matisi soki cycliste emati ntina libungu yo mosa geni ta cycliste yo mosa sexy fa olakisa libungu wana omatiaki geni pwani dijar de terrasse la omoni soki olati chemise ana ya climatiseur alataki te oyo ya mwindu ekangi ana chemise esa eloko alati abenga ni babrassard ebenga brassard non brassard te bagan voilà asa eloko alati gant eyaposa nzoto cancer ndesali noir wana esa lokola atie lokola elamba moko maboko milai na kati donc aza cancer osaratola aza bongo te ofinga prince afuti na ndako epa cornel manoka tendresse subalala asubalala Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui, mais ça reste une question Bianca Zanga lelo oyo na makambo nyonso ata madame Belvique andi aza na kati te balingaka kaka baimplike na likambo kutu omona so otali boye ye kutu innocent abali elo nini esalaka naoloba no omoni Belvique aza number 1 ozomona Belvique po ocomprendre valeur ya Belvique po oyebaka ki ye Belvique kotia Belvique na miniature te kolobela Belvique te otache ndenge elala nga azalaka 2 semaines ntango akombone te alobelaki te tiki na miniature te 2 semaines nabi te ba 30 vie naoloba na yo ozomona me na banotia mama moteki na miniature 30 vie siko bango batia bele na miniature te balongolaka elongi ya Belvique na miniature na bango batanga komba Belvique me balongolaka elongi ya Belvique na miniature na bango pour comprendre qui est Belvique ozomprendre donc place comprendre que Belvique aza numéro 1 ya bacomédien Belvique lelo moto asali lelo bango tu wana bazala tomona ya sisi ayawa ngata babengi nga na filme te nakota te mwana moki ya lotete na bamisu baya awa Belinda kandi nzambe écriture atiki écriture na défaut misusu baya machamameno yaya oyo mosu aza na poto alobi nini oyo vraimen ndenge aza ndeko nanga poutine de l'écriture pongabi yaya boye moto abongo osaka na ye moto abongo oyo osesenga seki bosesema seki te na mitema ya bino epine bovandi boye mpe eza loka nani oyo po eza fali pupa bozala na bino me bokoka ozongisa misiki na poto te grâce nanga loko obeti poto ozomprendre aza aide ya Belvique amona mosika tolekaka biso nyonso to nzela kinga kati tozwaka mpe mbongo ndenge moko ndenge mona na miso ya bato ya bino bosala na moni tapa na mikie siko loloko oyo ofinga moto abongo ye moto atinda bino bobima na bana na mikie wana ye te ozomona likolo nango lelo bokomo diembela bato ya bato bokomisa mwa mibali na bino
na batamiki Voilà, merci beaucoup. Et Tikali wana bombi en tout cas pour émission na émission oyo et koya merci beaucoup na bino nyonso ko landa biso ko bana na ibandeli kino na suka ya émission na biso bien kazanga to na biso na suka bambote na yo vraiment bambote na ngai na pesi ya ebele na Mamita Dina de Belgique na we non na moto te Mamita Dina de moi-même. Merci à la grande H, maman Sakina. Merci à maman Ewine. Merci à la maman chérie. Merci beaucoup à maman José Lusakiso, maman Claudine Bokatola, maman Chantal Moukendi. Merci beaucoup à maman Aniba Super, maman Ningo Yaputu, maman Bébé, la France, notre mémé. Merci beaucoup à maman Gina Mabiala, Nanou Lungengo, maman Pierrette. Merci beaucoup. Na Renate Kitenge depuis quelque part na pesi pena papa Kitenge mbote vraiment ya mbote na bino ya wana merci beaucoup merci beaucoup à mauvais propre Blaise Mokabi vraiment mauvais propre Blaise Mokabi petit bapia Danou Kimiala ya papa Danou Kimiala merci beaucoup na mauvais propre Jean-Paul Kapinga. Merci beaucoup à mauvais propre Tina Costa. Merci à Diana Banaka, en Italie. Merci à toi, Jenny Lema, apparu Mukilo à Congo du Fabel. Cette émission vous a dédiée là. Evelyne Duchesse Tounani, maman sociale. Voilà, merci beaucoup. Jolie, Sylvine Jolie. Voilà. Sylvine Jolie, le Sako. Yankasi. Respect. Voilà. Voilà, merci beaucoup. Je dis un grand merci à mon papa héros d'Alombre et papa à mon habillère chérie Paul Lissou par là je vois Evelyne Duchesse Tounani maman sociale dans le bibolam et l'équipe tellement ébélé vient à Bissomoro Blaise Mokabi balobi chauffeur oh azap patron chauffeur à l'équipe chauffeur n'y a son mêlé na kati ya France les abongo Blaise Mokabi cherche vite à les bijouter en tout cas vieux solo là vraiment et que ça là kitoko makasi merci beaucoup la bino obolinga biso biso ko tolinga bino tellement mingi restez toujours branchés c'est resté ma télévision sur notre chaîne Active la télévision quand on nous en dit au revoir.